Chez Steve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na kere nyote. Eddie mon cher. Boras, Yanimos. Cercle musique, Lombier. Ritualité Bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Akunga Okamba, Bala Saint-Paul et papa, au fleur, Akunga. Biso Bala Saint-Paul, Toponi o papa, Tolingi Boboto, Tolingi Bondeko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Ondeko Esengo Mbote mingi ba ndeko balandi Radio Lisanga to yeli susu na poko aleluya mokomwa jeudi 8 novembre 2012 potoka bana milongo ya mutuya Oboko keza bino suki tenge na ndenge ya bomesano tozaka na bino chaque mardi pe chaque jeudi de 19h à 20h po to koka ko sala ete to kobana bomoi to yeba to kabla po ebio to ali na yango ndena poko lelo pe to ko sala ndenge tumesana kusala tokosanite ya biso culture yango nde ina moto ya monene esengeli ete to yebaka lolenge kani tokobaka na yango nde to yaka boyeboye mpona tokoka kokabolo toyebi na ntina na biso baye bauta mboka République démocratique du Congo tofandi na mboka Pays-Bas to sala kabeboy poto kababoy bina biso na Radio Lisanga ezali moko ya activité ya Fondation Lisanga point de soutien congolais na Pays-Bas to ko mettre partir ngumba Amsterdam to sala kabeboy poto koka kabola maye makoleka na mboka République démocratique du Congo nde totondi botondi mingi na bayebanso bakolanda biso na mongongo tozali en direct Tokantibo e Joel na Amsterdam Zuid Longonia mingi na yo peto pesimbote mingi na kilo shembene ana kati ngumba Amsterdam tobo sanite penza Fredina Mamiki na Pedorn poto ebiete balanda kabiso pe na internet bayebanso pe bakolanda biso na nzela ya wewewe na sima na tango tosili kotia yango na internet tokopesa bino mpe mbote boye elamu na programme na biso ya poko lelo oyo tokabola yango na bino banso to koloba ndenge to mesana koloba ete biso to yaka pona to peta masolo matali biso moko te to tikela wana basusu po ba peta masolo na biso na ntango to ali to kotala nde mai makosalama na bato oyo bakokweyaka na makama oyo ezalaki mpenza na tine kwela bango te kasi na lokoso na bato oyo bafandi na kibokonzi nde bakosala ete bato na bakweyaka na makama lolenge wana nde tokokanisaka bango na programme na biso tosaka boye mpona esunga na ntango bango moko bakokoka komilobela te pota mosusu bai na boloko babebi kobeba ta mosusu na batorture to basili mpe kokufa
yango biso tosaka boye tozalaka te kpela be biso mpona ntango wana tokoka komilobela te soki mpe na bato te oyo bazwi tradition ya kolobelaka bato boye ekozala mpasi mingi. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudia Ndambo. Tozali kokoba na programme na biso ya Radio Lisanga toko sola bino lelo makambo ndenge to lingi kosola na bino ndenge to baka na bino ete makambo kosola ezali ebele oyo esalaka ete moko na moko soki mpe abendani atali na lolenge na ye ya kolukaka basango akokweya nango mpe ye ebele biso tosalaka nde eloko babengi sélection na masolo oyo tolingi tokabola yango na bino nde tokabola yango lolenge oyo boye tokokende mpenza mosika mingi te mpo toyebisa bino ete na mboka République démocratique du Congo tosikoka ete ezali na situation oyo elobami ya bakomi to oyo babengi baécrivain ke ezali situation moko esengeli mpenza bapesa yango attention kasi mingi wana elobamaki mokolo malobi na mboka Kinshasa mokolo malobi mercredi 7 novembre ezalaki na ntina ya journée internationale de l'écrivain nde seyaki kolobama boye na directeur général ya Institut national des arts INA na Bokuse ye professeur Yoka Lie Mudaba nde alobi ete esengeli kosala ete esengeli ko-professionnaliser métier ya écrivain na mboka République démocratique du Congo donc ekoma bakoma ba professionnel na mosala na bango ya ba écrivain po monani ete kuna na ntango oyo tokoloba makambo oyo eza kolekela kuna mpona bakomi ezali kosalisa mingi te na mosala na bango oyo bazali kosalaka likambo mpe ya promotion ya babuku ya babuku ya baafricain donc ya livre africain mpe ya lecture lobami mpe ete ezali likambo esengeli ezwa attention mingi mpo esengeli bato bayeba mpe kotia attention kotanga babuku oyo ezali buku africain epe bato bazala mingi mpe na mposa ya kotanga babuku mpe batangaka yango na ntango wana nde soki promotion esalemi malamu bokomona mpe bato soki bakomi kotanga na lolenge wana ekosala mpe te ba écrivain na biso bakoka mpe kozwa lomeya na ndenge longo bani tokoyokisa bino mongongo na ye moko ndenge apesaki yano na ntango bapesaki mituna na Gelor Longo. Un des grands défis, c'est professionnaliser le métier. Il n'y a pas d'écrivains professionnels, c'est-à-dire d'écrivains qui vivent de leur métier. Deuxièmement, et c'est corollaire, c'est que les circuits sont extrêmement difficiles. Les circuits de diffusion et de promotion du livre. Donc il y a la promotion du livre, mais aussi la promotion de la lecture. Les auteurs africains ne sont pas au programme des enseignements, y compris de l'enseignement primaire et secondaire. Les Congolais lisent, contrairement à ce que vous pensez. C'est parce qu'on ne leur apporte pas la lecture. Quand vous fréquentez les bibliothèques, on ne dit pas qu'il y a de plus en plus de bonnes bibliothèques dans la ville. Quand vous y allez, c'est plein de jeunes. Donc il y a un besoin. Les gens ont besoin de lire, mais on ne leur apporte pas
le produit qu'il faut et qui est à leur convenance et à leur niveau. Toyoki ndenge elobami wana baibanso oyo bako mitia na likambo na lecture na banza mosala ezali monene oyo ya kosala nde ezali na bato surtout bilenge bai na mposa pe ya kotanga mingi kasi mikanda to babuku oyo esengeli bango batanga oyo bai nango na mposa nde bakokutaka yango te na babibliothèque kuna. Toyoki pe awa tango likambo na francophonie etokaki kotoka awa balobaki ebe bakita kuna na mboka Kinshasa pe baimingi awa pe na diaspora balobaki te bango balobi lingala-phonie kasi nyonso esuki na bafoni toyebi te suki penza oyo ememi likambo ya sika kasi bango balobi ete tokebe na lingala français lisusu te. Babuku pe ekokomama pe na lolenge wana ekotangisa bato pe makambo bato bai nango na mposa mpona ntango oyo boyoki ete awa ezali na video ezali awa libulu ezali awa na makambo mabuku pe makambo oyo buku ekoki omemela bato na mposa oyo bato bai nango na ntango ezali na bato baye na likanisi ya lolenge wana soki bamemi eyano te na mposa oyo bato bai nango ekozala nango pe kaka lokola eloko balobaka mwana oyo abotami ya kokufa ekozala mpasi mpona komona ete likanisi ntango mosusu ezalaki malamu kasi esalameli te na ndenge oyo elongo banaki nde yango tokoluka mpe kotala mikolo misusu mikoya lolenge kani tokobandaka kokotaka na likambo yango wana mpona kosala ete biso banso tokoka komitia na lolenge esengeli po kotanga ezali kaka kotanga te po buku tango audio yango ozali kotanga esengeli mpe kokanisa na kokoma po soki makomi mazali lisusu te buku pe ya biso kotanga oyo ezali buku ya Afrika ekozala lisusu te yango esengeli biso moko tomitia mpenza na bokomi ya makambo oyo ekotala bamposa na biso toi nango na makomi wana mpona ekoka kopusa biso na esika oyo tosengeli mpona tokoma. Tozali koloba bone pe tokotika koloba te tokopusa na lisusu na koloba malamu pe makasi mingi na ntango oyo tozali totinano likanisi na biso na baivanso batelemi mpona kobunda etumba mpona tina ya libération ya mboka République démocratique du Congo na liboma oyo basili kobelisa bato na ndenge bato bamoni ete bazali koviole basi kuna na mboka République démocratique du Congo na este bazali koboma bazali kopiller barichesse kuna na soi-disant gouvernement oyo ezali koapporter réponse moko te na soutien militaire oyo Rwanda azali kopesa kuna Uganda pe na présence pe ya ba militaire étranger kuna nde basusu bakobunda etumbata na mosika balobi ete bakobunda kaka etumba yango nde likanisi lelo likei pe epai na bango na loyembo oyo toyoka biso banso. Nengo yo tokobola Kambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Nengo yo tokobola Kambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Nengo yo tokobola Kambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Nengo yo tokobola Kambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato
Kisangani, Akasai pena Katanga, Lekanga Mboya Pasa, Kati Angola, Kota na Gabon, Bandimi pa combatant, Ngengo yoto kobola, Lamba lambo kanyoso, Tele mape otuna, Bakoloba nenge ya combatant, Ngengo yoto kobola, Lamba lambo kanyoso, Tele mape otuna, Bakoloba nenge ya combatant. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Neng Congo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, Bandimi ba combattant, Kilombese ba Kubana, Bandimi ba combattant, Banani ba Kodute, Nandema ya combattant, Lengo yoto kobola, Tambola mboka nyaso, Telema peotuna, Bakoloba nenge ya combattant, Nengo yoto kobola, Tambola mboka nyaso, Telema peotuna, Bakoloba nenge ya combattant. Monguna alonga te, na mabele ya Kongo, esengeli boya tosangana, tokundela ekolo, yokombatanga telema, komoko esanga te, na mabele nzambe ya pesa, oyo mboka monene. Na 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 Tolobaki ya kofidete, Akanisa kiniseki, Totelemeli na kontrezole, Nyagame kunda kanambe, Ilombe bana ya Congo, on dirait que l'Angleterre, bana ya Kimbangu, balobi bakolonga, Ndengo yoto kobola, Lambo lambo kanyoso, Telema peotuna, Bakoloba ndenge ya kombato, Ndengo yoto kobola, Lambo lambo kanyoso, Telema peotuna, Bakoloba ndenge ya kombato. Et que vive le Congo libre. Solo Congo, Congo, Congo. Nde tokoyesa bino pe lisusu kuna na mboka pepe démocratique du Congo na mboka Kinshasa tokei sikoyo ezali na situation moko ekoleka kuna oyo ekamwisi bato mingi komituna na baoyo bakolobela likambo oyo nani mpenza aina bosembo yango etali likambo na CNPP kuna boyebi CNPP kuna ezali esika oyo batiaka bato baina maladi na motu to toloba pe baina maboma
nde batiaka bango kuna mpona bazala kuna na kati mpe bakoka kopesa bango lisungi. Tosili koyoka ete bato na maboma oyo bakangaki na liboso ya francophonie esalema mpo balingaki bamona na miso na bapaya te, bakendeki kotia bango kuna na CNPP mpo batamisa bango kuna, nde esengeleki bazwa mpe lisungi oyo ekoki. Kasi ezali na ba ONG mingi ekoloba na anonymat koloba ete bato wana maboma kuna na CNPP bazali kosunga bango te, bazali kozwa bilia te, mpe bazali kologe bango kofandisa bango kuna na lolenge oyo esengeli te. Nde ezali na médecin directeur ya CNPP ye alobaki mokombo alobi mercredi ete makambo oyo balobi ezali bongo te. Alobi ezali na 180 malades mentaux oyo baza interne na CNPP. Ezalaki mwa moke liboso ya sommet ya francophonie banda. Alobi bako s'occuper na bango kuna correctement. Alobi bazali prise en charge correctement kuna. Ye médecin directeur yango ya CNPP alobi makambo ba ONG misusu na balobi ezali ndenge wana te. Alobi bango bazali mal nourri te, bazali mamu kuna. Elobi boye ye médecin directeur ya CNPP Gilbert Mananga abi bayo bayi kobela o bazwaki bango kuna ezali bao batikali te sikoyo bayi na bafamille te oyo bakokaki ko reprendre bango mpona bamema bango na bafamille na bango. Alobi bamalade yango bazalaki 229 tango bayaki, eza na 48 oyo barecuperaki bango na bafamille na bango, nde oyo misusu nde batikali kuna. Alobi te sikoyo bazali kozwaka mbongo oyo leta azali kopesa mpona kosunga bamalade wana. Alobi ezali malamu te koloba ete bazali kosunga bango malamu te. Kasi na kote ya directeur ya programme ya santé mentale alobi ete prise en charge oyo ya bamalade mentaux ezali likambo oyo tiamaki utakala na projet oyo ezalaka déjà depuis 7 ans. Kasi projet yango tiaki yango nano na application te. Ezalaki nde mpona basala lolenge bayi kosala na baoyo bakwi na mikolo eleki oyo bazali kuna. Nde toyebisi bino boye likambo oyo ndenge tolobaki kokambisa bato komona ete makambo babimisa basango ya kokesene boye soki ezali na ntina nini toyebi te. Mpona nini biso tokomituna awa na radio Lisanga bato yango ya ba ONG wana soki bayebi ete bazali koloba likambo oyo elongo bani bamibombi koya koloba ngo na anonymat, soki bango bazali ba ONG oyo ntina na bango ezali mpona kotala baintere ya bato oyo bayi kobela maladi na moto na ntango bayebi ete bato bako traite bango mabe kuna. Mpona nini kasi balobi yango na bopolele te, bati yango na nkasa te mpona koluka kotalisa lolenge kani makambo bakokende kuna mabe mpo koloba boye na anonymat toboyi te. Kasi na ntango tikeli bato elembo te mpo mpe bato bakoka kolandela na elembo wana ekozala sikoyo mpasi mpona biso baso toluka sikoyo tokende na CNPP tokende kosala enquête
po toyeba soki ya solo to ya lokuta. Impasi mpona mboka kwa République démocratique du Congo toyebi ete likambo na boye mpe ekoki kosalema, kasi tokoyoka nyonso mpona kondima nyonso yali likambo mosusu. Bandeko bande radio lisanga ndenge tosalaka ebebu ete tokabwana bino basango oyo tokozwaka po tosala ete tomiyeba malamu. Komiyeba malamu ezali likambo ya koyeba mpenza esika nini oyo yowuti, makambo kuna bazali kokenda lolenge kani mpo yango nde esalisaka mingi mpona moto akoka komitia mpenza na lolenge oyo esengeli. Tofandi lisusu na makambo matali balopitalo po toyebisa bino na province orientale bamalade oyo ya hôpital de Basoko bazali ko lala na bango ebe na libanda. Yango eza penepene ya bamalade 30 pe ba garde malade bazali koleka butu na bango na libanda esi esali poso moko kuna na hôpital général de référence na territoire ya Basoko. Yango ezali na 250 km ya ouest ya Kisangani na province orientale. Likambo yango nini balobi ete ba travaux ya réfection nde ezali kosalema na hôpital yango kuna. Directeur ya hôpital oyo alobaki mokolo mwa lundi 5 novembre pavillon hospitalier na kuna esiko bamalade yango esengeleki baza transféré et ezali koservir utakala na home ya baétudiant ya institut de sciences agronomiques nde bamalade na baproche na bango bazali obligé balalaka na bapayote batikala na se ya banzete na koleka mikolo na bango kuna. Na kati na bango ezali pe na bato oyo bazali opéré, eza na basi oyo bauti kobota sika epe na ba malade misusu bazali na état critique. Eza ba malade misusu bakobanga mpona santé na bango, tiki na bango hôpital yango bakei pamba te na hôpital oye po ozala hospitalisé, kasi ozali lisusu hospitalisé te okomi nde lokola moto ai sans abri, okomi be na balabala libanda mpona oleka mikolo na yo na babutu na yo. Nde likambo oyo esalemi boye babeti cri d'alarme na bao bango bakanisi bai ba autorité mpona solution rapide ezwama na situation oyo. Babi boye ezala côté ya administration du territoire, ezala côté ya société civile, basili koyeba likambo oyo ndenge lizali. Toyebi te soki mpenza bakosalisa bato oyo na mpasi monene oyo bai nango. Po toyebi tokayebisa bino na radio lisanga ete bango moko kuna bayeba miti ba autorité yango soki ebebeli bango na santé, eloko ya liboso basalaka bakimaka lombango à l'étranger mpona bakende ko se faire soigner. Yango wana ezali boye likambo na santé, soki osimbi yango malamu te kolakisa pe lolenge kani mboka eza malade na ba point mingi. Nde tongai toyesa bino na radio lisanga ya mpokwa malelo, nde tobandaki bongo soki bomoni
to bandaki na bino na makambo ya makasi oyo ezalaki na ntina mpo totalisa bino lolenge kani badroit ya moto esengeli eza respecte ata moto oyo bomoni etaili na liboma mpo moto akoki kobela moto na ye boyebi kamnini oyo esali ye bongo te akoma bongo aza mpe moto esengeli barespecte baza na ye malamu kasi eza kaka mpo na francophonie te mpo boyoki bino moko basi basalaki projet wana banda kala ya 7 ans bandaki komettre yango en pratique te subitement baye kosalela yango toyebi te soki ekodure encore combien de temps mpona bakontinue kopesa soutien na bato wana aspect moko ya sante oyo eza kaka motu kasi aspect mosusu ya sante ya monene oyo mpe susu etikali na nzoto misusu koleka oyo bosili koyoka na province orientale kuna ndenge hôpital oyo ezalaki mpona ebomba bato na kati ezobomba su bato na kati te bato ya maladi bakomi nde koleka mikolo na bango na babutu na bango libanda bakomi lokola ba sans abri mpona kotalisa lolenge kani appareil ya leta eza maladi eza esusu kozwa bato en charge te ata na ndenge moke oyo ekokaki ata kopesa bato bafacilité mpona bato bango moko bamizwa en charge lokola na hôpital ndenge wana soki makoki mazalaki ya koyamba bato na kati baminganga bakoka kosala misala na bango bato bamizwa en charge bango moko na lolenge oke soki bayi na mwa barevenu bafuta bango moko ata bafrais wana elingaki kozala ata mwa libandeli ya likambo te moto alobi nake na l'hôpital akei mpe na l'hôpital oyo te lokola tokoyokaka oyo moto alobi ake na l'hôpital akei nde libanda na situation moko ya mabe oyo ta lokola bato oyo badui baopération ya minene oyo ekoki osala kutu kotikala na libanda wana ndenge wana eya kobotela bango su makambo misusu oyo ekozala ekoki mpe kozala ememela bango makama minene susu mingi koleka na bomoi bwa bango tolobi yango wana tokotalisa bino bokono bokasei na kati na pareil ya leta ezali mpenza malade nde bokomona na baniveau nyonso basecteur nyonso oyo tokovivre ezala na armée ezala ta na kati na politike yango boyebi bafraude oyo te ekosalama baelektio eleki eza kolakisa liboma oyo bato baza nango na politike maladi oyo bato baza nango kuno bazali bayebi ata te ke esengeli baluka base faire soigner na ndenge oyo bazali wana mpo bapesa bango ta mosusu baconseil na bato oyo bakoka kokonseye bango politiquement lolenge kani esengeli base comporter kasi okoya bango bayi na maboma ata soki bayebisaki bango ete basimba makambo malamu na baelektio ekotaki ebimaki awa ekokaki kofanda na mitu na bango te bango nde mpenza baza bato esengeli bazala internet soki mpenza esengeli kosala CNPP ya malonga elingaki nde kozala bao banso bamiti na bokonzi bwa politike na ntango na koloba na bino na mboka République démocratique du Congo kokpa bango kotia bango kuna po esika oyo esengeli ya bango malamu yangwana mpe basusu oyo bayi bampambala bakomona mpe bakoyeba sikoyo ntina nini oyo ezali ya kosalela motu na yo na ndenge longo bani ntango yo lobi ete ozwi bokonzi kasi bokonzi oyo bazwaka yango na komibotola na makasi na koyiba koyiba victoire ya peuple ndenge wana toyebi biso banso ete efutaka nango mpe eloko ya malonga te nde yango oyo situation tozali kovivre sikoyo na mboka ya République démocratique du Congo. Aspect oyo tomelaki bino na poko ya lelo ezali aspect ya santé ezali aspect ya santé oyo topesi bino baexemple mibale mpona kotalisa ete bazali na mboka Kinshasa bamiti lokola baautorité eloko moko baza nango susi moko ya kosala na peuple ezali te mpo na ntango badwi bato na maboma wana na charge oyo projet se esalama mpona 7 ans batikala kosalela yango ata mokolo moko te
kasi basaleli yango nde mpona francophonie, basaleli yango nde mpona bapaya, basaleli yango mpona bato wana te, basaleli yango mpona koexekute projet wana te. Tokoki komituna mpe soki ntango bango basalaki ete bakanga bato wana na maboma batinda bango na CNPP, soki na mituna bango moko bayebaki ete projet wana ezali mpona kozwa bato bayi na maladi ya moto, mpona kotia bango, kointerne bango, kologe bango, koprendre bango en charge, koleisa bango mpe kosoigne bango, mpo yango mpe ezali likambo mosusu. Tokoyebisa bino na kati na bato oyo ya maboma ngo wana, oyo nyonso bakangaki bakendeki na bango kuna na CNPP, ezali na moko batikaki akendeki, pamba te bayaki ko se rendre compte ke moko wana azalaki na ye moto ya liboma te, azalaki juste. Nde tolobi boye mpo toyebisaki bino awa tango tobetaki lomembo moko awa, tolobaki ete totie na bayebanso bakobunda etumba mpo na République démocratique du Congo oyo situation ndenge ezali kuna, bato bakomona na este koviole bamama, koboma, kosala makambo nyonso ya mabe, ezopesa bato maboma. Nde eza mpe na basusu bamoni mpenza ke wi Kongola akomi liboma, kasi oyo bamoni akomi liboma, oyo aza na susi ya mboka na ye aza liboma te. Eza kwa moko wana oyo batikaki, oyo bamemaki bato wana nyonso na boma na CNPP, kasi moko wana oyo batikaki babete te, ye aza na ye liboma te. Nde bokomona ezali na situation wana oyo ezali penza likambo esengeleki to mitela yango malamu mpo toyeba, mpo boyebi nde toyebisaka bino masolo eza ebele oyo ebetemeke, kasi biso osololaka nde boye mpo topusa pembeni toyeba ndenge nini tokosolola kososola na bozindo basituation ndenge ezali koleka na mboka République démocratique du Congo. Yango na lolenge oyo mpenza tokosola na poko ya lelo, tokoyebisa bino mpe kaka na ntina na sante mpona koluka kokomprendre susu malamu mingi ndenge nini mboka ekoki okendele. Bayi na mboka Pays-Bas boko comprendre malamu exemple oyo tokopesa, mpe basusu bokoyeba kaka mpo boza bato mitu eza kosala, boko comprendre kolanda biso. Tokoloba nano liboso ete na mboka Pays-Bas gouvernement esesili kokota banda mokombo alendi moleki, eza na reine asilaki kopesa bango ya yelu pemba mpona babanda mosala na bango. Kako azaki premier ministre ya FFD Mark Rutte, ye nde mutu a continue premier ministre sur na gouvernement oyo basali coalition ndenge tolobaki na bino mpe na baprogramme susu eleki ya radio Lisanga, FFD na PFNDA, FFD ça va à droite, parti mené à droite, PFNDA, ezali parti mené à gauche, nde basangani basali gouvernement. Tolobaki na bino mpe na mikolo mileki na ba mesure na bango batwaki na programme na bango ya gouvernement ete ezalaki na likambo oyo point moko oyo esaki bato oyo ezali koningisa bato pe ti siko ezoningisa bato makasi mingi. Yango ezali ba plan na bango basali mpona prime ya assurance maladie. Donc ezali likambo na santé, eza prime mpona assurance maladie na ntango bato bafandi na mboka mikili bayebi systeme yango kaka ndenge ezalaka mingi, mpe ata na mboka kuna boyi na Afrique na mboka République démocratique du Congo bosila mpe kososola makambo yango. Ndenge awa leta aza kozwa bato en charge mpona santé na bango, ezali moto mpe azali koparticipe, azo contribuer, aza mpe na part na yo aza kofuta chaque mois prime assurance maladie e futamaka. Toyesaki bino na mbalo eleki na baprogramme eleki ete eza na likambo salaki awa ndenge balobi ete ekodépendre sikoyo na ba revenu ya mutu mpona kofuta prime ya assurance maladie. Sikoyo bao bazali koganye mingi esali bango pe bobangi komona ete lolenge kani bango na mbala moko babimisa mbongo ebele. Soki batali pourcentage oyo gouvernement sika anonsaki na bato na cadre ya crise économique, ndenge makambo ko bato bako perdre na bambongo na bango pamba te bao bakozwa mingi, nde ekosengete ba sala
ba dépense mingi ba futa ba frais ya minene koleka ba bakozwa moke kokwea sikoyo na likambo ya baprime ya assurance maladie esalaki ete bakobimisa su mbongo mingi koleka nde ndingisaki bato na parti ya ye moko ya premier ministre FFD na ntango tokoloba na bino kimia ezali nano te kimia ekoti nano te kimia ekoti nango naino te nde bato bakomi komituna babi kasi likambo yango na ndenge ezali boye eske ezali mpenza na likambo boye mpenza balakaki bato na ntango na bakampagne na bango ezalaki mpo elekele lolenge oyo nde bato bate babino oyo mpenza eza likambo nde balobaki na bato bosolo te na ntango basalaki bakampagne na bango esalamaki ebe basalaka mpo batwaka bokonzi likambo oyo ya prime oyo ya assurance maladie ata moto azalaka vice-président na gouvernement mosusu oyo aza moto ya parti ya Christian Uni ye mpe alobi komo na ye eyali Rafut alobi ke non likambo oyo ntango mosusu mpe kosimba te na mibeko ya Union Européenne na ndenge batieli yango bo mpo likambo eza boye to explike bino na radio Lisanga ntango mosusu ntango tolobaki ntango eleki mba mosusu toyei nango mosusu na motu malamu te tokoexplike tolobaki mpe na ntango eleki boye sikoyo likambo ya prime ndenge bato bakofuta wana kaka mpona paquet oyo standard oyo ya base 100 € à peu près plus ou moins par mois sans compter paquet complémentaire donc soki bafrais wana ya basoin mosusu eza couvert te na paquet oyo ya base donc soki sikoyo okwe na likambo fozwa basoin wana soki ofutaka assurance complémentaire te supplémentaire te okozala sikoyo na problème fo ofuta sikoyo traitement wana yo moko ezalaka très cher mais sikoyo toza nanu kaka na oyo ya paquet ya base na ntango eza plus ou moins 100 € par mois sikoyo bato bakoganye moins bato baganyaka moke mbongo moke na niveau ya salaire minimum mpe bato bazwaka balocation sociale okoki omona bakitisi prime na bango ekomi neti na 20 € ata soki bayaki koloba te kozala soki 30 ou 35 mais bon basusu bazoloba te ndenge basalaki nini na bango banonso na bango liboso elingaki nde kopeya nde na ba 20 € nde sikoyo batalisi boye yango ezali bakopesa bato impression ya lokuta mpo moto akokanisa lokola bafrais ekiti mpona assurance maladie bafrais ya santé ekiti et pourtant eza bongo te ekiti te mbongo oyo bazongisaka bato sikoyo na service ya bempo ezalaka à peu près 70 € par mois soki olobi obakisa yango likolo wana ozomonaki ozokende kokoma kaka na plus ou moins 100 € par mois nde sikoyo basali boye mpo bazongisa yango lisusu na bato te bato bafutaka mbongo moke ndenge wana kasi ntango bato bazofuta sikoyo mbongo moke wana epai ya baassureur baassureur sikoyo bakoma ozwa mbongo moke bokanisa bien parce sikoyo bazozwa à peu près 100 € sikoyo soki obandi ofuta ye à peu près 20 € ou 30 € otoloba bango sikoyo bakoma ozwa moke esa sikoyo ndenge nini mpo baapporte sikoyo assurance na basoins médicaux na bato wana ezali parce que bango babanda kozwa mbongo sikoyo na service ya bempo donc mbongo wana oyo service ya bempo abandaki kopesa na bato akobanda kopesa yango sikoyo kuna sikoyo na baassureur problème ekoki kosepose na niveau ya Union Européenne mpo ekosala sikoyo ke baassureur wana bango baza bato bakoevolue na secteur privé baza baentrepreneur privé ndenge nini sikoyo na Union Européenne ekosimba endima mete bango bazala soutenu na mbongo ya l'État na mbongo ya gouvernement parce que service ya bempo soki opesa mbongo ezali na eza mbongo ya l'État eza mbongo
les autres en caisse à l'État directement. Donc, et qui peut causer un problème. Les basus, parce que le Congo va rebêter. Sengeli, yambo ya kokende na bozindo na masolo oyo na parlement kotala soki nini sengeli malamu batala nano soki mesure ekokoka kotelema na ba mipepe nyonso ba mbonge oyo nyonso oyo na oyo ya Union Européenne ole ya kokende na bozindo na masolo na nsima kwa komona ete nzete yango elendaki te ekozala mokosala yango sikoyo tosi mpe koyoka ete kote ya politike balobi balali mpongi te mitu na bango eza kosala bazotambusa makanisi na bango mpona kotala soki bakosala eloko nini eloko oyo tomemeli bino mpo toyebisa bino yango wana likambo na sante mpo bomona ndenge esali ekosala awa ekoningisa komona ete bato balingi bazwa bango na ndenge elongo bani ba prise en charge eza malamu mpe kalite eza malamu mpona likambo na kalite mpe tokoloba na mboka peipa ndenge bangi basala ete ezala sikoyo bato bazala suna choix te ya place oyo bakokende se faire soigner kaka place oyo baassureur bazwa bacor nde bakende kuna. Et pourtant, si vous foutez un peu plus, vous pouvez en avoir si bakende ko traité yo. Les appels sur les cambo privé batu liberté wana ya choix pour na okende sika o lingi ba sonné et pourtant aux après pour foutre na moi mbongo sur mon ekolo. Les appels comme on passe oyo to komitu na soki mpenza et ko kape ko telema na mibeko ya Union Européenne. Wana tolobi boye totalisi bino na mboka République démocratique du Congo ndenge na baspe mibale wana tolobaki ya bato maladi na balopitalo ba centre o bako interne bato na maladi pe totalisi bino aspect na mboka Pays-Bas na prime ya assurance maladie changement na ngo ndenge bazolingo mema ndenge ezali na effet nini na population ekoki kosala nde bokomona ete na ntango makambo eza kotalema eza kotambola l'État oyo amiti ye autorité yai na gouvernement soki bati makelele bisika na bisika aza koningana azoluka amema eyano na mituna oyo bato bakoya nango kasho ya biso ata babeleli bokolimbisa nga so na lobi ata babeli eza lokola Yesu Masia oyo babelelaka kasi ayaka te po makambo na Congo ndenge ezali wana banda bapanza kobelela ye te sikoyo ndenge tozali boye nana tikala koyoka te moto alobi ete aye amemeli bato réponse na likambo eza koleka na mboka ya République démocratique du Congo. Banka, 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 yaya kwankulu. 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 Moyinda komi kosambela nzambe o mindele bayaki na ye. Moyinda komi koyakokebe esprit o mindele bayaki nango. Moyindo ayini nzambe nayebi ayini oyo yaye. Abandi kobenga mokoko na ye bondoki, abandi kobenga bonzambe na ye bosatana, nyonso ezalaki ya ye, moto moyindo ayini yango. Odo mundele akendaki te, mundele asalaki ndenge nini? Akoti na kati ya moto mwendo sikoyo. Donc abombami alati moto mwendo lokola elamba. Yo ozomona moto mwendo menzoka mundele aza na kati. Yango tolikaka na bandele ndombe. Ozomona même bakonzi ya politique même
même bakonzi ya religion nyonso bamindele ndombe na mindele ndombe Yaya Bwankolo banja lisanga to komi kopusanaka moke na ngunga oyo to kabwanaka na bino na radio na biso radio na bino lisanga nde yambo ete tokoma kuna toko sala mpenza ndenge to lakaki bino na mikolo mileki to mekeki kobeta loyembo ya kitoko ba ko kanisa bakoyeba tolobaki ete ntango ezalaki mokuse kasi mokolo mosusu tokobeta yango mpenza totia bino ntango nde sikoyo mpo tokitisa mitu na biso na makambo nyonso toyoki oyo boye basusu toyebi te ta nini tomiti sikoyo kasi tokanisa ete boyebi culture na biso eza mpe eloko oyo eyelaka biso masese misu po etinda biso tokanisa toke musika eyelaka biso mpe baspe misu mingi ya kopesa biso mpe kimia ya meditation ya ndenge mingi tosala ete tosimba yango mpe na ndenge oyo eyelaka biso nde tokanisi na loyembo oyo SD Malaika Son d'Hiver ndenge ayembela mama na ye mpona biso baso mpe esalisa biso epesa biso mwa sai tokoka kokitisa esprit na biso na suka programme na biso radio ya lelo mpe ndenge tokomi na suka na semaine weekend yango oyo mpo toyeba ete esengeli tokoba kaka na koika mpiko mpona kokoba na mosala na biso ya kosala ete bayimboka bakoka mpe kozwa kimia na bomo ya malunga oyo esengeli mpona bango. Nzambe alobaka mobali ya kozwa ya ye mwasi mpe bakosala ya bango libota lisantu Yaneli Mamaleki Jackie Tantine Chantal Yabino Leki nde akipe motema na ngai Agathe Conan Ivoirienne Teke fungurume Kadhafi Sele motema nanga ya katolika na mama napona yo na motema nanga Patrick Dansili Bantum Afin Sakala Elo kwelingi motema unga na lingi yo na nzoto na yo ngenga karoze Koko Mwimba Sultani Papashi Elo kwelingi motema unga na lingi yo na nzoto na yo ngenga karoze Mabeke mama ya manebele Sele tolingana tolo na nzete ya bolingo Tozuwa kuma ya bolingo na biso Tomika bongo Niklet Fulan Sele tolingana tolo na nzete ya bolingo Tozuwa kuma ya bolingo na biso Zamba Rose na Rosenda Capitaine Savio Leblanc na Amsterdam Mike Max Bayuba Sele motema nanga ya katolika na mama napona yo na motema nanga Elo kwelingi motema unga na lingi yo na nzoto na yo ngenga karose Sele tolingana tolo na nzete ya bolingo tozuwa kuma ya bolingo
la portugaise. Bolingo na biso tokokoma mibange atandele tokoluka bozuyo fiston lili mwana mboka dani totena na motema na ngai na ponisele nanga bolingo na ngatie masela murese mama naibi na bolingo na biso tokokoma mibange atandele tokoluka bozuyo sito bisengonga na ndimi topanda na yo na dine machafu mama papa sito bisengo celeste na yo ya panenge ye mama na morena sis como paliatalo la tela kali kapoyo kila chemene ye na motema balandi radio lisanga oyo ezalaki webino soki tenge radio lisanga esami na fondation lisanga tokomi na suka programme na biso ya poko ya lelo esika bozali bozala malamu weekend malamu ciao ciao.